de papier, Elenge à Congo, Glody Asika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Ouais, merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés à travers le monde sur Elenia Congo TV officiel. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Le second de vous dire un grand merci, télévision, internet, ordinateur et côté Elenia, parce que l'acteur principal de Elenia Congo TV officiel, tonton de la presse, garçon bizarre aux événements brisques dangereux et 6P, tonton Juvenal qui bat là, parent quelque part. Donc, tout ça, on a juste pour nous promouvoir la culture congolaise à travers le monde. Bateau tout, Balingarabiso, merci la confiance. Nabolingonabino. Lelo Oyoli Solo, par rapport, disons, Lelo, mon invité principal, ce merveille Rambo, la bouche autorisée de Monsieur Kofi Olomide, Quadrako Raban, Songalinduki, Nduki, Taya, Lidusu, Taya. Songe ya mbeli bani ataka yango droitité pour sinon il y aura trop de victimes. Lelo oyo ako répondre par rapport à ma question nyonso auto reposer lelo par rapport à 13e apôtre, par rapport à arrivé ya Kirikou, par rapport à moi ba conflit ya mike est-ce que musique na biso pena pour tambola malamu il faut que tout qui na polémique. Lelo oyo ako répondre yango à qui je dis bonjour et bon week-end. Par respect public, je dirais bonjour et bon week-end à yo, tonton Juvenal. Donc, bon week-end à Batutu, bazo occasion et rota la bicho, particulièrement na Bato Balinga, le grand Mopao Agbada, le tout puissant de la musique congolaise, Moto Lelo, à ça la fierté la musique. Quand on parle de la musique, c'est Kofi Olomide. Pour Batutu, source na bango de la Kofi, pour Azala na apport solide na musique en Mboka na bicho, à ça la Batu style, au Motutu le Lazo Bétan. Donc voilà, rien à dire quoi. Merci vraiment à Bato Balingaraï. Donc voilà. Ça va? Très à l'aise quoi. Donc voilà. Est-ce que va blé ou il ouais, ils ont des attaquants, bah aussi bien sérieusement pour Moni. Kofi Olomide a dit déjà qu'il fera plus des albums, mais en tant qu'artiste congolais, Azana sans musique. Donc Amna ils ont réclamé musique. Public n'a pas réclamé l'album, mais comme à Jiraka, Aza Moto respecte la maloba. Mais comme Aza la musique n'a pas l'artiste et un lobby face à Pelisa, tu as un banzembo moko. On va le minimum mi baleto mi statu to 4. Donc comme on 10 chansons ça le sous album on ça le sous donc tout ce qui n'a maxi single au batu bazo c'est la dernière attaquant parce que il y en aura des plaisirs pour moni biso za ba aventure te ko beti disque na yo et au kanakate trop mono kana bazo ningisa na ba bilamba minene minute biso za na musique on peut na pas moto ya na sima quoi voilà. Question de curiosité, s'il faut au banaramba la mongo. Mais avant rambo, tant vous avez appelé na parler, au ta musique, au ta la pena porter parole. Modèle na yeza kanani. Pour que les lopes na funa sala pena ko lega yi. Ça ga pote quadre du jour au jour na bula na sala ko lega Kofi. Parce que moni mambonga na lobaraso mutazuta otala ngona marambonga na lobara hein pour bato ba otala ngaba oyoka donc marambonga na lobara so bazuko tala ngaba otala ngona dévoler ba ressentir que Kofi za na kati retourna ba porte parole tuna o bazala na o bazali na touche mututa ngana yana kingai merveille rambo na lobara vérité pour moni Kofi Olomide lobara vérité merveille rambo l'association disons s'il faut lobaki na ipam ko ba ebioté ipam ko ezala créé par banani Ipamco, le grand fondateur, il y a Ipamco, c'est Monzo, centre-ville, au président, à la Roger Ngandou, on va porter parole et belé, bah, coûtera, bah, sur leur par rapport, il y a Moussala, yo, comme si on a écarté, ou bien peut-être que, au karaté, quoi, adhérer par rapport, à conflit, on la musique. Si vous avez le Bonzo a créé vraiment, on a si on a défendu à Gampo et Quadra, patron musique à Congo, si on a la Rosala. Yo mogo mitala mailo Mbonzo sali. Mondege mabe. Mbonzo a créé Ipamco il y a 10 ans, 9 ans passé, on a coûté bandi bouloté. Aux autres là-bas, on tourne la télévision. On a zolo bati. Mbonzo a créé. Ce que Mbonzo m'a créé à Rosala.
Solo ben ngata la plus belle voix que l'Afrique en a, Cindy Leker, la star reine. To solo ben nga vina nga Fally Ipupa. Solo ben ngata vina nga Soleil na ngana loba. Na rozala. Mais mbonzo. Mbonzo motuté. Maman Mbilabel na ngana za na pesi bambote bele bato maman Mbilabel na biso ko na lela etro. Solo ben nga maman Mbilabel to mama chala mwana. Wana na rozala. Mais ce que ndo bisanga mbonzo. En plus président ngona Roger Ngando. Monique, ils ont des mêmes plumages. Donc, bon, ça, frère, on a pêché bambote, ben, ça, ça m'a bête. Ils ont ma suprématie. On a la suprématie à ma casse, on bon, ça, moi, je défends les patrons de la musique congolaise. Naza doté. Bah, pourquoi ça a raté que au Talingo Moninga, peut-être que moi, on a mouké, tout bon, non, non, non. Ils ont donné, Théo, à la loi, porte-parole à Quadra. Bah, tu vas qui est Kofi. Allez-y comprendre, quoi. Voilà. Donc, c'est qu'il faut ça là. On a Nazali, bon, bah, peut-être, voilà. Donc, voilà. Olingo kosana ba terrain mo ba polémique ngana décida ke pena na okota ba dessin mo bo na ngi sous polémique te siko zela la polémique te eza vérité na eza nga mna défendre patron musique à Congo bango te siko yota ngolo ba bon zo azo chance ya kozala na quartier latin je le respecte ça que frère na lelo oyo peut-être façon zo lobela on a lelo on va porter parole na ninga mabete hein ba Roger Ngando oyo lelo ou ba président ba ipamko baza bato peut-être ba wuti na ba famille moko boye to kolobela ngote mais azana groupe moko boye oyo Roger Ngando akenaka ba par-ci par-là akenaka ba Europe akenaka ba Océanie akenaka ba Mairie akenaka na bazi lelo oyo bien vécu le palais normal et vanda yo watane loroté même ata Dubaï ya pamba oh OK mutuka na yo kutu bana ba panza yango patron na yo kumisa wana ako sombela mutuka te to sale miso ganga o mutu boye ba opérer ngabo tilelo otamona na ba moto na ba taxi na ba desa et ka mutu ngwana ke kofelo mdo ngo kumisa o impressionner ba to ba ibwele te biso to ba kino papa siko quand on zotangila ngai Roger akendaka banini tu veux dire quoi par là expliciter ngango pona ngai lingi laksani que nazala complexé par rapport na ye non tout d'abord je rectifier déjà question posée ngai omoni ndenge lobi wana Roger Ngando aza moto soso to lobi pona ndo deta pour ton information que ndali sous poto te babotolo mukanda on est bref aleka na TV la kisayo wana dia bakanga menga siko nanu na kenda te mais babotolanga pe mukanda te esoki mamuna lobi nanu na kenda te mais babotolanga pe mukanda te ils ont la preuve que babotolanga mukanda tunaye mambo nazo loba siko ngam nazo informer ezaki question Dédé azana car ngana na car est-ce que vous comprenez alala na palenga na la na palen siko ngana za différent parce que moi je défends les plus forts de la musique congolaise. Il y a ça compresseur, il y a un cul là panza. Mais batba mona ki cul là. Oui. Kalaming te ba mona mususu mais je vous informe déjà batba za la OCP la nazalara déjà. Nga iza ku douter mambo lobela wana za ba bien matériel mo bato ba otala biso. Ba bato mba dotara biso caméra mazonga boy totala ka s'il te plaît. Donc bango ne ba dotara biso ba plan. Vous comprenez par respect le mambo za la message, qu'on transmettre un message. Au bango bazala na important et bazala plutôt bazala na posa na ngozara message ça ku douter ba nini wana Roger Nathan toi sali na vino que l'otangele compresseur amuke ils ont la valeur so ya $2,500 so $3,500 yozana mais ngai bakar na ngoleki compresseur na tout tout na Roger naza te pona la kisango moi je peux pas faire des bras de fer na yete ngana défendre patron de musique à Congo les exercices patron na ngale ki patron na yi na bandeli susu patron na l'équipe patron na musicalement tito ke na molo musicalement mais yo muto to na question na ebite so za coacher donc comme oza mutu coacher nini te o tu na question vraiment na ebite bino tu boza vaccin gampo de quoi vraiment au moni si comment que na coacher te moni siko ko faire ça fort après ça batu na vaccin mutu to comme vraiment veut dire na ebite ça pour que na coacher bon ya na ya tana kana yo quoi on a une explicité eza vérité o batu tu ba yebinga na zara tout sympa batu ba yebinga zara na gampo de quadre donc ngaku na zo chance sima musuna na bandela ngo zara tabou na ebite ko za na ebite na ba patron na bango wana to lala ba hôtel moko yo senti que couloir au même hôtel
na Olympique Palace partout bambale belé oh bango bazala raté mais akindaki pe voyage mais babwaki kuna so ebisangani so na bando fente na mona ki baza bona na omoni que ça n'a rien à voir et ça va bien matériel bato batala biso bana posa na ngote bato batala nga bana posa na biso bon message qu'est-ce qui se passe pour ni attaquant ça bazozela merci beaucoup voilà merveille Rambo siko to koti siko na sija masa donc excusez vraiment biso ndenge mabete on moi j'ai kaka na moi cadre nga ba pesa ka émission elengi quoi alors lelo oyo batebele ba Hollande biso ni attaquance d'abord oza single ya Koffi Olomide c'était dit à quoi parce que batu ba no zela yango te batu ba no savourer d'abord 13e apôtre o ebimaki na makambu nango mais qu'est-ce qui a fait que vous méritez tous ni attaquance c'était dit à quoi bon tout d'abord c'est une bonne question encore na bandela parce que mon question de batu bando zela comment subitement la lira ni attaquance donc on a vu ça na bateau et ça juste une inspiration mon Koffi as artiste complet du jour au jour as inspiré par Dieu avant d'avoir bataille na souci ba fan ba réclamer trop ils appellent ba fan derrière s'inspirer il y a inspiré dans la banzembo a bombi organe na mutema dit bon ça va banzembo na ngeza la zose s'inspirer comme ba fan ba ebisi ba un grand mopa patron musique à Congo biso to tikala kana yo s'il te plaît vraiment quand peut te quadra comme Jiragi déjà au sala album te même si tu as la poste na soko c'est la biso ta maxi single au se pelisa biso comme jusqu'à preuve du contraire Koffi Olomide zo respecter ka ba mona bon comme ils ont un album te za maxi single pourquoi pas ça la plaisir na ba fan na donc comme azaki peut inspirer na banzembo kitoko au vient na grand prêtre Jésus ou azali apôtre Yolanda apôtre Jésus donc nenga zala ka Koffi Olomide donc non comme vient na Jésus après ça une inspiration pourquoi pas na ça ni attaquance ça bongo asali batu bazozela la ni attaquance ça maxi single ils ont contenu 4 chansons chanson moko asali hommage na papa Ben Barrett Charles wa kitabiso donc batu vraiment ba resepela parce que Koffi Olomide a 8 ans nga na signaler batu force legi makasi pour moni a tous na Saint James studio zo legama tous en cheval studio na clip batu ba otala biso bazela ba resepela parce que Koffi Olomide a décidé cette fois-ci ou jamais pour moni ba petit misu ba mana ba embuscade mon asali mo album mo mi ba lemisa to bimi intermo manqué batu donc pour makambo ane ya te faut il fra donc moni batu bazana bandaku balobi non kapote quadra tala ko lobaki osala ba album te puisque to linga ko moi trop faut ça la biso plaisir otika biso boité ya moni le monsieur ba sumi mo banzembo asali ka moi maxi single parce que albaki osala album te quoi merveille est-ce que to koki ko lobate que par rapport ya ni attaquance c'est dit peut-être par rapport il y a accident au Koffi Olomide c'est qui na Kenya par rapport à nenge à beta qui peut-être dans ces années Pamela s'il faut toloba bongo il y a moins inspiré par Yanni attaquance c'est juste une façon il y a ko senga pardon et pas ba maman o ils appellent ba contenir ba titre aux na kati wana non pas c'est la Yanni attaquance ils a qui moni Koffi Olomide est un artiste aza patron musique à Congo hein la bande lisusu moni Koffi Olomide est un artiste musicien tout d'abord aza numéro 1 musique à Congo en plus c'est tant que numéro 1 on a quand maboko tu peux dire que zana bat musu ba ça l'effort hormis ya comme pe place ya ali donc tout d'abord zana c'est ça aza course mona course à musique on comprend no kotika la simate tellement ebi que course ya ali donc face à la babilo mo azala toujours na rana pas protéger rana face à la babilo mo be ça la ba succès ya mona bi non ça le mo be o succès mais comme il a succès tu n'as pas ni attaquant peut ni atabango ba ya lisute voilà na sens que à maintenir donc ni attaquant on est yende ko ni ataba musicien ba album sous ko kuta na marché dans sens wana na art na isa na musique ça kutu ba bilo wana ba kanisa sans polémique merveille Rambo sans polémique ba départ tout au salamana quartier latin départ ni nyango o choka bino profondément départ mon était choquant donc départ ko choqué biso ça départ ya yemo patron comme Yazagaka départ mais ça réponse bien te départ choquant exactement yo ngolo ba départ nen po yo ba tout na quartier latin na ebike soki biloko za appelé nini bon ba ya peut-être
na mwa ingrédient mike donc biloko kutu kofi moto kofi makala ndenge ezalaka makala allumette nyonso épice nini grand pote quadre yo yaka na mwa tanto mungwa moko ka kochenga mpe nayaka na mungwa moko ka na chenga nayaka na ai moko ka mike kutu voilà. Batou ba se posera ba question ebele. Qu'est-ce qui fait que Koffi Olomide abeba na kaka na batou tout? Et ça la ta petit oyo abotami il y a 2 ans 3 ans. Il faut ka babeba na Koffi. Fabrigaz mwana batou pene ya muke babeba na Koffi. Na muto ayembi kobe tox feregola bobeba na Koffi. Batou tout babeba na Koffi. Et ça que batou wana bazane mabe envers Koffi ou bien Koffi ne mutaza mabe. Na ndenge mabe te. Cameraman, zone salo, zone Saint James Hall. Zongo non. Merveille. Nalobi boy. Tala ndenge salo eza. Ya wa salle de fête. Zongo non. Eza wa salle de fête. Est-ce que artiste pena ki ya munene to tshalo ko la shibya ko yo betela salo? Ah be, faut na rectification. Ozala déjà na Olympia. Ngai. Ozala desko bana mikili ba hôtel biso. Olympia na kokani. Les Olympia na Gaïa. Saint James Hall les Olympia na Gaïa. Matata les atilikolo. Ils ont 3 niveaux. Ils ont atilikolo. Mata. 3 niveaux likolo ko oza rez de chaussée. Oyo likolo a place bato ba ofanda. Kuna eza ba bureau eza ba nimaka mutu. Bato ba ofanda awa. Sikonga na yebiso ke mutu lo la JB mpia na robeta. Lo wa wera. Yebisanga artiste banda Saint James Hall ezala Saint James Hall. Artiste ninya makasi ya munene ya mboka biso beta. Bien so tali mutu lokola epo azana na zana nini. Azana succès wapi. Yebisanga ye aleki mutu musicien ba mama chala mwana. Toke na molo. Yeleki mama chala mwana. Nani onoloba? Mutu otangi kombwana. Olingo comparer JB na chala mwana. Boya leki chala mwana. Asala nini na Congo na musique ya Congo. Yebisanga po mutu yotanga mutu azona même ba trophée. Azo trophée wapi? Disque d'or. Azo disque d'or wapi? Azo disque d'or. Azo disque d'or. Ata mwana mboka na ngote mérite azana ngote. Siko yebisanga yi. Eza kuna ba jeune tala ba ozo ba mérite mikemi. Ya azana mérite te. Ata kunda award azo to kendo tanga za munene na nini musique na balle eza biloko mo combina faut na ba mérite. Balle c'est pas un meilleur joueur. Faut ba peso ba ballon d'or, ba soulier d'or. Mambebele mais yosko zota nini moko te okendo bisanga azanani na musique ya Congo ba na Saint James. Est-ce que Saint James ba sala gona vina nini ba sala mpona ba artiste congolais nyoso oya sepeli pe o alinga beta. Vous comprenez? Azan musicien. Patron na bango na Koffi Olomide moko. Yebisanga siko. Ah, faut tout la mamuta za ba mérite to tanga kombo na. Koffi ba mérite ni na ça. À part 4 te cible te ngala côté à part te ngam na lo informé yo Koffi Olomide azwa double platine mon bato ba disque d'or ba kende ba tuna bien na SACEM ba webisa bango yeza ma SACEM double disque d'or Koffi abetango ba 2 fois azon album moko double yeza te album moko azimo te album moko fakata pamba azolango double disque d'or yo kanga mamu na oloba asisa ke na ba Benin azuba kunde ba trophée na aye 4 corona nuit moko Michael Jackson en vie. Na 100 000 balles le Corée en ambri, c'est grâce à Koffi. 100 000 balles tu kenda na 4 corona nuit moko. Ba musicien tu ba vanda grand pote Michael Jackson va couper le plus fort des musiciens congolais et des musiciens mondiaux des musiciens en général. En général kaka. Grand pote Michael Jackson mais Koffi Olomide konya e atala ma agbada agraflango. Ya vanda wana na kiti. Siko muta bongo kompo ko muta Koffi na mboka na ba mwana mboka tuna ba collègue no problème mukendi vena biso na pese mbota ay biso Koffi combien de fois dazo ba mwana mboka alemba ngo star la plus belle voix star na biso Sindi Leke azwaka ngo ebele siko ba mise muso tanga kombo leader na azwango to ndo chamunya abeta Saint James Hall autondi sango te nga na ebisio aza plus de 350 places autondi sango te ato de borda to koma na ba 900 atondi sango te pe biso to beta yango ezaka ba $50 moni koto vieille pierre à $50 so yebisanga ai eza morceau tuna bato ba beta ba expliquer mais na pesi bango félicitations net vena biso JDT Mulompwe JDT pas popi akoni yango aninga mabete oki façon ba argument na yo ba kasoko obeli boma te nazo répondre moni bato ba otalanga ba yebi ke na tomber na justesse lena yebiso sal ojiba to ni sango te. Mais là, je suis musique nini. Pour succès à Ralissu, ngana mambo lo bagou na yebiete. S'il te plaît. Que pensez-vous tant que
Bamosak. Bon, Nabia. Oyo yebi. Oyo atondi ça. Te, salle nini mutu wana otangi abeta wa atondi ça. Bon, atona ba salle. Ah, mais toi là-bas, c'est Romeo Golf dans la salle. Te, Romeo Golf dans la salle. Ah, merveille. Il y a un quelque part. Il y a quelque part. Tout le mérite. Il y a une minute. Tant que tu as jeune, tu as mérite. Musique est si il y a un quelque part. Il y a un porte-parole. Il y a un PD. Si vous PD à l'arabe, batalanga be bazwanga bien ma PD arabe. Wana benga bongo. C'est comme on babiso déjà. Là je salue mon fils. Ah, bah les jusqu'au comprendre. El Robi. Ah, merveille. Moi ngai na ministre tolo ba on angela ba 9 mois. Plutôt ba 7 mois. Si je me trompe pas. On comprend. C'est quoi yebisa ngai. Comme si batutu les mêmes motos au bout ya lelo oyi yemo kofia kumisa ye na eloko nini papa mais yebisa ngai kofia kumisa na eloko nini maintenant yemba ya kumisa ye yo sala wa ye mutaleli babwaka ye na Mont Fleury mukonza Mont Fleury c'est grand peut quadra alela babwaka nga na Mont Fleury babotola babokola ngai e ba grand peut quadra isko yebisa mutole la bon babwaka ye babokola ye so nana akumisa muninga te nana azokumisa muninga. Oh, mais allez-y comprendre. Qu'on fait ça patron musique à Congo ya yebi. Tant avant d'ara à ça l'album. Yoka tant avant d'ara à ça l'album. Vous comprenez? Peu bêta. Avant d'ara na goût et l'autre moi ils ont la musique à se référer à pas grand pote quadra. Qu'on fait ça référence à musique. Muta créa Chacho. Yebi sang à l'apport solide de la musique congolaise Chacho. Gofu to ko banito ko feza na banzembo o yemo ndombole uta hein ndombole uta mais ndombole batutu ba bi ko felo midete ndombole uta na quartier la terre est-ce c'est sérieux nous na Kinshasa du Juvenal tout ça la bien ndombolo c'est là non na bi ndombole uta na quartier la terre l'air ko fi ba ti lelo so tuni ndombolo ba musique ya Congo ba bien on a renommé par ndombolo musique congolaise so ba biso ndombolo ko fi lo midele ba bole si ene na boka ndombolo na mberwane na est-ce que ndombolo c'est tutu kaluchi Mackenzie na pesi mbote mais ce que ndombolo référence c'est à Koffi Olomide oh menga la zo ebisa Rambo na bien eza cri tutu kaluchi pa boka ngo aboka te cri na ye mais ce que ayeb o ba yebi nani mais o ba yebi c'est Koffi yeba te ndombolo ebetaka partout soki na Abidjan non voyage te biso tozo chance comme ba Abidjan ba Angola ba nini wato yebisa yo sokoti na boîte kuno tanti les musiciens de Koffi premier ni betela biso ka ndombolo ah omuno vandika ba omuno danser ndombolo oya Koffi wana ndombolo yango o ba German yestaman ba buro babina yango wana na makambo tu oloba ya Koffi lelo Koffi asalabo c'est Koffi siko ba fanatique na ye Koffi lelo soto oloba na mboka oyo avana Koffi asali nini na mboka na ye zela nanu question na kesilité Koffi na kesilité esilité na bato ba Holanda biso ma merci à tonton Juvenal malgré tout aux arano pe bakota ba kikwiti mais aux ana ba nini na ba sens se reposer question moni question ba bandozi le yango Koffi asala nini na mboka na ye très bien dit Koffi na mboka na ye tout d'abord asali studio pour na ba musicien na domaine na ye Babi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour banda na domaine, il faut banda bon ça domaine nous alleli. À ça là, les Saint James Hall, les temples des superstars, à ça la salle, oyo batu yamboka na ye, non kaka ba musicien, ata aux non normal, roza na manifestation roya awa na primo abordable, roza na loko no oye awa, roza na posa na lala oye awa. Wana sala mpona mboka na ye, asali bango place ba beta ka musique, asali bango studio. Place mamutelam makala mingi to bomona ba duplication mamuto bando salama donc rien envier na bataminele on aura déjà batu mo baloba quelque part que tout au ba porter parole ba sala ki lelo aux écoles de Sankara nandenge est yo moninga na obeta ba shit yo moninga na olongola bilamba ko zo comparer na mutali bomako s'il te plaît donc on a oloba bo mutalati mababoy Sankara mutali boma mutalati ni mababoy na lati bora di Kembers nalati nanga mbati nanga comme des garçons nalati perpète nanga boya boye vraiment be comparer nga na mudali boma Sankara mutali boma est-ce moninga na kati bilamba est-ce moninga na crier na gangi na bandolo ngola bilamba domestique riche comme comédie siko hein comme comédie
Obeta États-Unis ba Canada ba nini para français. Konga na Canada tetanga ndenali. So ba biso ke jo apema na Canada oboya. Sikona ngapi na tunuka question. Parce que jour pena ke yo ba no sa ba tourner mondialement le roi le ba Sankara ba beta wana na habité to koko suna malobani. Question ni to opposé. Bien boko kanga la malobati pour na lo ba vérité. Na wa koko na malobati. Oh mais question boko kanga la malobani. Pour boko kanga te déjà pour parce que ngani na zabo je dis rien que de l'air dans biso que ngana amu dali bomati. Ozo comprendre te go so na muto azinstruit. Ngapi na tuno jour beta pena ke non ba tourner au Sankara salaka. Mais non bien, il y a déjà ça liboma. Liboma. Bon là on saute long la bilamba. Bon comme c'est bon, na beta sou ba tourner on a te pour na comme le roi hier. Pour ça na beta on a comme liboma na mon venati kala rabo. Merci. Yo lo guerre na Sankara. Ah, ngala ko banga guerre na mutu. Keso toze opposé nga yangwana. Ngala ite s'il te plaît yo na bisa. Na Congo yoka ngaku na ba leader na ba leader bango tu na mutu ko banga te s'il te plaît. Tu comprends? Na ba leader à Congo. Sankara ya so respecter bango tout. Le bon Lazarana le plus fort à l'équipe bango tout na mambutu ce ko Sankara so na ate. Alors ba nonga ka. Lelo mukoni. To réaliser émission lelo mukoni. Lelo mukoni. Lelo mukoni. Jeudi, mercredi. Ayi so muka lelo jeudi ka et mercredi ka to réaliser bo. Jeudi to kutana ngana na rapport ya njili. Ngana futa bien nga Air France pe foot. Ya so na abongo. Ese yo za na betapo wana. Siko ngana lo bane monde to discuter boy. Donc mambo to lo bato za big na papier to komango. O se gani. Ya lo balanga bonga la isaka to za mambo to ma big na papier. Bo bato ba hôtel pour na big ba mali be. Monde to so la boy. Mambo to lo bonga na français s'il te plaît parce qu'il y a des Maliens, des Sénégalais qui nous suivent dans ce net moment. Mambo ngana so ni ga ngwana. Au moins ce que à travers ba force non tout et ça appelle force ya groupe, force ya orchestre oyo nango. Mais tu force orchestre ça déjà pour parce que nga nazara déjà na kutana mutu na benga musaka. S'il te plaît caméra. Donc nga na kutana na mutu na benga musaka. Oyi kombo na musaka moninga place mo boy. Gangi mo pao na biso ba porte parole. Et puis que ça nga na tali na oya sola biso za mo pao na biso tala kutere manga bia. Ça va bien. Mosaka mutalobi na yo bongo. Mais maman na lobi zwa siko kendo tuna ye. Na benga mosaka direct na téléphone. Mais ngana eza ku mambo benga. Benga ye ngana je te dis la vérité tuna ye benga ye. Alors ye biso preuve ane tuna ye tuna pe frère na ye. Roger Ngandu baza ba mi bali. Ye kuta télé mo bandiko. Awatala ngazo seka. Abi mon frère je t'adore. Ngabi Okimino na sija Sankara point. Zonga na sija Sankara. Non, qui m'a Sankara c'était sonné. Biso tout yebi. Asa sonné yo non qui m'a ndenge nini. Na linga ke trop. Pas ça congolais. Vous comprenez mais asa sonné. Moi muso asala ro sala ngote. Makamunini oyo salaka o Sankara na sali yangote. Onde tu vandi boyo, ozo répondre bato. Ozo lo ba calmement, o ezake. Ozo lo ba la vérité. Ya pona orchestre non. Ozo ko satete. Mambonga na sala oya ko sala tengo, alo ba vérité. Ya orchestre. Oh bon, ça va. Est-ce que bino nde ni banzembo ba rumba ça va. Oyo rara. Ni oya Sankara lo ba kosa, oyo pe monike akosaka. Mais la majorité, là, on a baluka la mabela zo ganga. C'est comme une comédie. Comédie, c'est dans le coutat. Là, on a ça comédie. Comédie, c'est le mot ça solo te comédie. C'est comme dans le coutat. Au cas où on a ça nan. Et ils a par rapport à nanga, comme par rapport à nanga, c'est bon. Merci beaucoup vraiment to comme vraiment na souka, vraiment émission lengi makasi. Je vais répondre moni prochainement. Elenga Congo, Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.